faire gola ayebi moko qui est un grand prêtre muto sala makamu tout mikolo yo kasi héros pena sali mata yo mo ndo za bosel ti fête moko bolelo ba sala nze moni affaire C'est nous internautes au oh, mais là, si je comprends bien, il y a pour nous juste pour nous musique malam. Naza pona qualité. Naza contre bato ba sala makama mabe musique mabe. Bon, ndeti na sala mamba musique mabe. Neti petuana o longola ki. Innocent. Innocent, oui. Petuana sala musique mabe mais ado diembela, ado sala nta diembela grand prêtre. Il y a un niveau mon petit fali. Ouais, biso ya mongo na. Mon Dieu. Mon na bilongi na bango. Donc, na makamutu baza niveau moko na ye. Oh là là. Congo Zibula Meso TV. Ya la reine Omba. Mo pepe oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaka tambongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo 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 yo. Jambo, hello, bonjour, mbote, fidèles internautes, na micro ya Congo Zibula Meso Télévision, Salim Aba News, Azalaka, on a prononcé la bino musala kitoko, na se présenter l'isusu, pona bae oyo, nanou, ba koti na Congo Zibula Meso Télévision, te, tope pona bato oyo, ba yambi émission na biso ya Congo Zibula Meso Télévision première fois. Je réponds au nom de Salima Ba News. Salima à la taille I. Je suis là, Salima Ba News. On a micro Congo Zibula Meso Télévision avec équipe rédactionnelle Mobimba. Là, je vois mon réalisateur Rodrigue Awa, le restaurant. Je te salue, un bon tonton qui se respecte. Merci la dame, Balobi respect na yo maman Mokondi. La reine Omba, la patronne, une dame pas comme les autres, maman sociale. Babi ba maman Boeso Baza en Afrique et Belende Mokile Bonga. Tong, je te salue la maman. Une grande dame, donc maman Motema Boboto, maman Motema Malamu, maman Banebele, je te salue, Toninga Kao, tellement. Toza awa na micro Congo Zibula Meso Télévision, Tosa Kamusala Kandeza, merci na Baye Banso Balela, Salima Ba News, merci na Bino Banso, bozo continuer ko aimer, ko liker, pe ko partager, ba émission na Bino Kitoko, na site pe Kitoko Congo Zibula Meso Télévision, en tout cas, nazo mona ba j'aime na Bino, ba conseil, ba remarque, nazo mona en tout cas, ba félicitations na Bino pe, ezo komi la biso mobimba, ezo salanga énormément plaisir. On senti que nos Salima Ba News a vraiment aimé et pas tout le monde. Là, je profite en paix. Sambo, c'est pas Yaya, José Pelé, Messa, famille Messa Mobimba, tonton Raoul Maluma. Je te salue, Daddy, tonton Raoul, maman Jeannette, Nancy, Sali, ma petite sœur propre. Je te salue, Gilles Valaker, Mobali, Babi Gilles Valaker, 3 fois Mobali depuis Luanda. Je te salue, mon vieux, merci pour notre cadeau, les quêtes tellement qu'il est pesé, Gilles Valaker, Mobali. Merci beaucoup, je te salue, bon continuer toujours soutenir Salima Ba News sur tout le plan matériel, financièrement et pourquoi pas spirituellement. Et ça, la biso plaisir pour y des soucis majeurs. La biso, il y a mon colocan des alassés, la bino musala pour la bino boza libanda, vous aurez information, vous aurez news, vous aurez toujours à la page. Et le monde a système ça qui toque Congo Zibula Meso Télévision. Nazanga mon côté na plateau lelo, Nazana un bon tonton et moi qu'on s'est présenté. Et puis boye ba ma solo nini oyo, tolingi tobeta mokolo ya lelo. Bonjour Ondeko. Bonjour Salima Ba News. Santé bien, oui, Kimia. Ouais, santé Kimia, Kimia, Nangolo Nzambe, Tozali. Tozali, mon beau, t'es pas déjà bazolanda yo. Bon, mon beau, t'es na ninga nyoso pas basé belé. Ok. Ninga nyoso obalinga die Kelly, masana bino yo, mon lobeli amarambe belé yo. Donc muto boyaka o yazo sala mabi. Donc ngayo. Donc mbote la bamasa nanga nyons tout ya quartier Ngwaka ya commune Kinshasa donc basé belé Salima Ba News. Merci beaucoup die Kelly pesi mbote na bayaya en tout cas basé belé nga pe na profiter na pesi mbote na écurie américain na Ngwaka. Je vous aime tellement babi wana basé ma belé mame o boya sa mokina na batuna parce que tu pas na ma belé Ngwaka. On est là, on est ensemble to beta ma solo Kelly boni yo ba fundi yo trop. Micro ça téléphone à Salima Ba News et panzani mais ba bi garçon ngazala côté na bino kuno folu musicien, qu'est-ce qui se passe? Te ngana boya ba musicien o basara musala mabete. OK. Basara musala mabe ndenga na oboya bango. So ça la news te kwa ko sa biso to le pas Salima ko sa biso te. Biso to ebi déjà makamtu ndenge le kaka. Yo so beta te o sa le loko moko te. Oui, on a danger on a bo obeta wapi. O do sala nini pour le moment.
bakoyaka repano salima bawa mbuyoka pour rien soko sa musala malamu salima to betolo maboko sali bien OK soko sala musala mabe to biso sali musala mabe donc mikolo sala news te donc na za pona batu wana lelo bena na yebo je suis en chair et annonce na vandia na pona batu na soko sala musala mabe yeba repana ngoza nzela te e indi bien que la bi pa na yo le kate so sala musala mabe makambo yango ebandi bo s'abonner bo liker, bo partager, bo télécharger ba émission la biso kitoko na Congo Zibula Miso télévision. Keli to beto non lisolo to mona ki ba musicien la biso ba bima ki libanda mboka to mona ki Kofi, to moni Petiona innocent, to komona Ferregola, bazaki 4 tu comme on a fallu faire rigoler innocent et autres tout le monde va bima ki banda mboka na habité sur côté qui ba image wana et tant que moi na mboka monde ba musicien non ba ke beta ba blo mo ya libanda ça là qui on ndengeni bon ça là un plaisir hein ça là un plaisir mais ndé ba bima ki wana grand prêtre na bango azali ndé ba bima 4 mais grand prêtre na bango azali grand prêtre na bango azali zo sala musala zo valoriser la musique na biso culture na biso ah bon grand prêtre na bango azali ko salima wana fallait ko grand prêtre na bango OK na Kofi fallu faire innocent voilà te wana yo lobi yo salima ba ngai parce que na tangi non ndé ba bima 4 yo tangi ndé ba bima 4 ngai na bi grand prêtre na bango za fali ah bon ndé ba bima bongo grand prêtre na bango eza fali surtout beta masolo ko tchaka place ba elifa baza ko tchaka mo loko muke wana te grand prêtre na bango za fali na bango moko ba yebi kende to bimi boto bina grand prêtre ah bon azali oui fidèles internautes et indi babi ah le plateau seulement ba news ezé ko inda là par là tu veux me dire que na fali Kofi na ferré to longoli moi na mukelo ko tangi moi na muketo longoli je te salue innocent je t'aime tellement ezaka monde de musique qui comprendre car vitesse à G senga ka bon on est ensemble voilà ndeko nanga vanité bon exemple bon ça to longoli to est-ce que na bon ça to na yo ngo comparer ferré na Kofi seulement na kato na webiso lelo mon émission sur monde comment déjà Android est-ce que il que grand prêtre fallait pour pas musique ça la ba sonner na biso ba téléphone OK tout le monde là d'après yo d'après ngaiko sonnera sur deux à 10 au moins so ba bengi muto moka nzemba fallait na kati ba sonner sur téléphone donc grand prêtre na bangonde ba tikali misa to ndenge tie wana ba tikali misa to wana ba yebi que grand prêtre c'est fallait pour pas mara donc il y a des grands prêtres na bango lelo il y a makamolo beza sous il y a pas de photo il y a pas match faire gola ayebi moko qui est un grand prêtre. Nous avons ça la makamou tout mikolo. Yo kasi héros pena sali mata yo mondo za bosel ti fête mo bo lelo. Bo se ande moni affaire. Yebi ça. C'est nos internautes au Colombie. Fait bina, fait ba CP là. Oh. Mais bisio. Ah bon? Non, ils sont bon se ande moni. On y est non. Donc il ba acoustique nyonso faire go la beti. Ba rumba nyonso wa binisa moki donc pas. On beta masolo acoustique te. Ba rumba. Tozongi na rumba. Acoustique so beta masolo acoustique beta acoustique bien. Vio nani. Vena biso ready à miss. Ponzi mape batu. Vena biso ready à miss. Oh là là. Azala qui grand chanteur abandé ko composer beta on a permis le roi de la forêt. Siko eza fali poupa. Kelly a obi siko eza fali poupa Kelly to na kati ya plateau kita mo mukie pour la moni ole ki likolo ko to ya bunda pamba ta ba news alinga bongo le début que na ye ana bato ba sala msala mabe mais ba ko kosa biso. OK. Mais est-ce que oyeba ke bino bo sala msala mabe makasi? Ah, ya solo. Oui, nana ba testo nana ba message ato koti na site mso Congo Zibula Miso télévision yo ka ba bisalima ba news musique ezo beta makitoko mais sauf que vient nanga fali poupa aigle je te salue mon vieux barbier musique na ezakitoko sauf que bêtise eleki. Donc au fond de la télévision au nzemba fali bandeti sukana bana oyo kasoni. Salima soku to kele ki ma baba nyonso do na kishasa so leki o tele ba miro no mo ba ko bêtise. Soye bisanga fali. Papa nyonso to le kananzela na bana azwa ka tomba ndo tanga na ba miro na télévision. Papa no ko mona na so biso bongo. Grand bêtiseur. Papa no so mona na ndako français belé. Pantalon benza, magam tout cravate, na mutabu zoba. Toi tu penses qu'à 6 moussa 17h à Zongindako. A kepa ba petit chéri na ba ujana. Grand ta bêtise, mais nanda logique. Oh là là. Bêtise net il fallait emba. Un coup, deux coups, trois coups. Ba benga. Le wesa na moko na otange belé. Yo expliquer ngai, yo tant yo expliquer nga bêtise. E ban le te bon hôtel la musique à kalaté. Quand prête lombo. Oyokati. Eh bango, excusez. Toute la musique. Yoyokati. Eh bango ils un peu modélé papa non. Non, ta kolobaka te posa pour fali to loba pour na éducation. Moi ma maison ma biso na Congo. Fallait un coup, deux coups. Ba boxeur peut abetaka un coup, deuxième coup. Wana ba boxeur. Parce que yo même on a contesté. Non non ngai na yo ngai na biso na bike na zwaki ba testo na ba pela ba to ba bi musique na biso ezakitoko sauf que
na biso bien sauf que fali la musique na conteste les les bêtises wabi papa na maman ko fanda te na ndako de la liboso mais le on peut sur information on va apprendre que ba parents ba comment c'est la musique a fallu seulement fallait faciliter biso quand les amis pour que ne fait il faut là ta mazanto mon faut attendre ni personne en venant sur une question n'enga le ba to mazanto mais le comment là t-shirt mon beau léger tout ça moi basket m'a coloqué fait OK là si je comprends bien yo za pour na fali juste pour na ba coutrer na za pour na qualité na za pour na bato ba osala musique malamu na za pour na qualité na za contre bato ba osala makama B musique ma B bon ndeti na osala mamba musique ma B neti petwana o longola ki innocent oui petwana osala musique ma B mais ado diembela azo sala ntia diembela grand prêtre il y a ça niveau mon petit fali oya biso ya mongo na mon niveau mon na bilongi na bango donc na makamutu baza niveau mon na oh là là donc voilà il y a aussi la musique mo bien tata mokete keli to za batu to za na ebite makama musique comment lelo na ba plateau na bino bosa comparaison muto ça ba 26 chansons keli ngusanga na sa AVC OK asala donc même musique ne eza texte na musique ba pomba oh omoni ba musique ya ba papimba yango oh ils ont pas liné wana Kelly on compare innocent na petit fali ne me passer le komoko oh Dieu ne passer le komoko petit fali za na base ko le succès ko le gars passer le komoko asaloni mona batu na ebiso nga na biso na za ko da bien avant que na za contre batu oyo ça mabe fali babo ya musique beta la poto yebi yango oui ça fait combien de boya oh ka comme on a testé ma news ça ka informer chaque instant na yebi babo ya musique combien de temps et beta nana kena ko beta so mtaseli kama malamu parce que d'après bino to ça ndeni non tonzimi vient nga fali aigle tonzima ye pe tonzimi azobeta musique tolobiki musique a fali eza bien mais te mette là ça na bodo personne ba bazo ba isa ma bende personne bazo linga so mutolobi un coup deux coups et c'est le comment n'aime pas que musicien moko ya Materazzi dernièrement tout ça qui na mon réalisateur Rodrigue Wawa en plein concert après concert et Silicane de monsieur Zala ko Materazzi non moi micro baladeur et amateur Materazzi ndenan Kelly Materazzi yazanan Kelly on va comparer pena petit fali pour na comme banga yo kali solo Materazzi aza musicien yebi aza pe parmi génération ba ferré au kiti non salima ba news tozonga na momuki koyibi kalezala ki ventone na jibe vemukulu mutakota bango na katikati lelo esaki fali ayaki concurrence na oyaki wana comment mona ngona oyaka wana lelo to suka mais yozo bisanga neti komona comment Materazzi bon génération ba bien affilé on a bi bisanga neti Materazzi na so monde da couturier donc Tokiti keli oh là là musique yozo bisanga neti couturier Tokiti bien affilé nani bien affilé je expliquer déjà ma match Ibrator bien affilé non yena o ten kombo siko Ibra ye Kelly Kelly ou voilà tout ça continue vidéos internautes Bobby monde de musique et ça makambo donc dans na fa na ebo comprendre en tout cas que là bien ka ko sa musala a pesa sango a loba na bato bazo sala musala mabe to détester bango mais na ko loba na ye to comprendre que non azana ni pour ni contre mais nous m'avons dit que nous avons déjà identité, nous avons déjà identité. Na identité, on a identité à vieux caisse. Que génération va descendre. Identité à venir cause tout ça. Mutonga na zo ba sa musique bien boyebi identité na ndenga kenela. Elle mare hein? Boyebi ndenga kenela. Donc na yebisa que bien avant que bato bazo sa misala mabe lelo na yepo na bango. Merci beaucoup tozongi na moi lisolo muke tozali nango ya concert au bota ko beta libanda ba bimel banda mboka to mona ki fali aramati na podium to lo ba kamba fali pour la moni oza makasi côté wana to mona bato ba bamba mabanga bato bazo boya ye kita ete olande concert wana. Te côté ba banda mabanga la. Non ezaki mabanga te ba bambe ba mamoko boya na salle wana bazo bamba bazo bazo lela bazo bakita bazo kweya na ebité expression na d'après yo. Comme on m'a dit na concert. Ça m'a rencontré Michael Jackson. Donc ça non moi bato lela, bato kangaye, bato émotion. Bato musuba mona musika, soit monier. Na habité Salima ba news. Moi on bali wana na habité vraiment. Na habité
Sauf non, c'est émission mais aussi émission et belé na bino bo sara émission internet na émission vérité à cause émission na été nasala na ye nasala na église ana tengo ba mission na bino nasala na église nasala na télé kunyanga chef webi to sala moso set bazana ba etinde ba talo boy ba ebi ba bia okutana na vrai na yebi si OK tango mona ki bato ba boaka ba biloko oyo lobi bato ba lela ezamaka ma grand prêtre américain just to ma benga grand prêtre za pa mati parce que à part grand prêtre fali poupa mission ba kende 4 na ngoso asala ki bongo bato ba kwe ya Kofi amati asala plein ndenge nae asala vraiment plein ndenge nae so na bina bando sa comparaison et on dirait naza pour ni contre na ngaza na ka wana metobe tande masolo ya mambule kaki so na mon réalisateur a bailé biso tchela biso moi extrait image wana ya concert wana beta ki au sentir que via Kofi pe azala itala bo mi kosate boni Kofi pour checker na rona tout autant ba génération ba bina filé tout ti likolo to kita ba bina filé ba ibata ba matériel nde lelo to zabo na lingi denga nyama komodai OK na yate pona bana ozo tanga makamba ba filé ba nini za makamba ba pêche ba filé za bloko ba ndobo tout ça ngale ba niveau na te je suis pas là pour na makamba na te ngale makamba na te ngana liko ngai fuki na ngamba mo likolo to ke likolo to kuta likolo kuna ngai utangela ngaba na ta mike na te donc tanga bana bina filé moi na mukie mateur Salut ma news na tu non pena ki chasse pena vibrateur un responsable nil pena ro ki déplacement bolo batie nde batiaka ba ribana mama tie pena bo mais honorablement ba ke beaucoup ta musique à mon otangi comme filé ce qui filé bina filé voilà moi ba musique mama tanga ti ba yule ba musique matanga oh là yo boye bité. Merci beaucoup, fidèles internautes. On est ensemble. Merci. Héros partout, dans ma boîte, dans ma bureau, kaka. Aïe, mais la maman. Si vous imaginez, Bobby, jeune tozo kufa na sentiment zo boma biso place to moni mamba buzo bezande biso place to zali. Sentiment za mamba pieza biso za na mukili. Yango sentiment. Yoko sentiment ngo yesigo. Sentiment ga depuis kala. Yo photo publier na miso bato. To publier ndeni. Comment tu as un sentiment de pas nous basa mais c'est bien que ça va ça bêtise auto yebi biso moko ezatira ba téléphone ba yo so mona pas fali o so mona fali na bêtise moko o so mona ça là babi na tout nio cité fallait la star aigle za vraiment star c'est que ba o ba za ba vedette non je t'ai dit tout ça tout ça comparaison to comparer bangoti parce que ce qu'on ça là yemo ebinda ça là je les m'amener yo yeba kasi na lobi kasi bo insentongo za rap na bandi so dizo ba mission ba grand pote basala so tel ba téléphone à 2 ou 3 personnes au monde bango so mona fali bon so no bo pesa non fali conseil mki na synthèse mo mki conseil na ko pesa ye alembisa no baninga mki a serrer bango trop alembisa mki el mara aigle les mki donc vraiment conseil na ko pesa pena yango wana place ozali bafana na ba fan toto vici bango tout nyonso ba Marco 6 tout ça conseil za aigle lembisa mwa muke mais na ndenge pe ya kuza so esengi serré kaka bango ka ndongo serré wana to ke na bango ka bongo tu sais bango ko salera kebe ko kanga mon lelo mon solution o fali ndanga za boyo akimi rumba akena nini akena ça va prendre mes attentes tu ya lelo ba roi manitou non mais oh te ngana ko mba manitou ko leka yo bino sali bon mais na ko manitou tiko azo silika muto ayibisaka ke oyemba ko leka fali siko ko manitou azo silika mais ça clair nzimbona bo ayemba ete ko leka fali c'est tout loba entre nous Kelly changer page mon ko manitou na personne numéro 9 azole la fort en plus ça peut ser un bon belé allez la nuit nzemba embele yo ale wa manitou ça ba bon nzemba embele talanga ye ndenge miko ezayo bakisele makambe belé bakisele ba pop makambe belé asa kanda siko ya wa manitou asa kanda so ebita ebinde de kana kanda
Merci beaucoup, fidèles internautes. Merci, mon prophète et mon daddy chéri, Bobby, daddy Jude, Donde Makambu, Bobby, on a papa et on est ensemble. Bon s'abonner, bon liker, bon partager, bon sentiment, bon nulle part ailleurs quand le monde de la musique, Bobby, awa, ndoule, bon s'abonner na site qui toko ya Congo Zibulami sur télévision, les kumba papa et moko maman mokonji, maman boboto, Bobby la reine omba, maman oumela kana ngwende no tozo zelo maboko ya kofungwa makeli. Bobby que musique est à la passe. Ouais, musique est à la passe na bateau ba bien moteur. On va comment moi nti ba bien. Yo ebi musique. Na musique aujourd'hui nga koyeba ngandeli nga na yemba te. Na yebi koyemba te. Ndozo kumisa bato na yebi koyebi musique. Si si na. Musique. Koloba kaza de falilo ba sur. Très bien. Nga na zo kumisa falite nga zo ba makama malamu. So musicien moko lelo asali su makama malamu. Oui, bisao. Tu voulais kaka acoustique moko atozala na pongo kaka poso la mukobina atozaki na douche au sokola poso nzima taeko papa. Ça va manque à faire. Ah Kelly. Est-ce que ça va manque à faire? Ah bon? Acoustique à faire, ça manque à faire. Na biso on a ba manque à faire ma casse. Et ça il a confinement. Moi on t'a bougé ça. Voilà moment on a musique hein. Dans moment on a musique d'après fan nuance d'après population parce que nga na kati maintenant loba on a yo kaka. On a yo que le pe na OK bat muso. Moi il mis sur le monde de la musique. Dans génération a fallu faire équitati batu na tangi. Hein? D'après Mokili. So to te faire ça. Parce que la pe ko za la beauté. C'est moi qui batu mususu ko sana bango ba émission internet yo. Ba mona onde bozande moko. Orgueil ko na bango. Na yepa. Zande mona ba no mono tengana ba manque à faire. Ah. Ye quoi que faire épée manque à faire. Na lo eza manque à faire, c'est confinement. Épée moi na. Momo so ba acoustique ane ba confinement, muto bouger te mutana parler. OK. Moi qui termine tout ça, bête tout ça. Au so quand on a boîte ni. Belé. Vous avez un téléphone chango to yoka. Bête ma trop. Yo za na téléphone na yo chango to yoka. Pourquoi yo sepela kana ngo chango. Est-ce que le ban ndisa acoustique na ojijon on a ni. Nazali comme na ojijon. Et ça manque à faire oui, siko yo ojijon on a ni. Na ça peut. Tombo yango côté ni. Zela. On va revenir expliquer makambo ba acoustique yana. Et ça qui ba manque à faire. Mais ça ba distraction, c'est un confinement dans le ça rien à faire. Ananda ku tout ça ta. Moi nous autant kombo na azora bena ba garde abengani pena bango azibana e ba ya kishasa awa kangi na chambre atkeli na salon abendi ba rideau tout a fini TV na hôtel quand prête fali yemo so ka kuneli bande bouger talon ngi ba hôtel yemo hôtel je me connais dans les kanga c'est que bien monté ba news faire contact na maître Gims bon ça là obi na biso maramanchiko eza bien. Yo za mudo pandi sango zonga na archive mona ke ba émission mo ba leka ba tona au self fitting na album na abina nga saka ba fitting na sa fitting na shikito l'autre suka mais abima na ndenge na ya boya na ba fitting a beta l'autre de suki il nous a donné à la kisa biso que asala a compter la mettre Gims mais Gims a gagné concert à Fali na Côte d'Ivoire abi faut pe ça bravo mingi na grand frère misa musique na ghetto mais bien sûr ba image des alites quand moronda lo bara mais c'est préparé à ma place Gims azana kate pour na faire pour na Fali azani pour na ba musicien ba ça comme ça kitoko azaki na ngamba faire pe azape pas faire so mais parce que l'autre banga andaka assister na non mais yo yebisa ngo Gims Fali asala featuring na mutale Gims quand votre art Kelly allez Gims Fali mo kutale kino Gims mais bien sûr Kelly, on a ya sous Gims que fallait les Gims parce que aucun jour fallait le baquer. Hier à Zabo, Gims c'est mon reconnaître on a grand frère, Gims musique dans mon ghetto. Merci beaucoup fidèles internautes télévisés Zangonga. To comme vraiment na suka. Ya émission na biso mokola lelo, na yebi ke to kati bino. Debele ki makasi to kati. Bo s'abonner kana Congo Zibulami sur télévision boza ba continuité et ba suite à ta grâce boza jamais dessus. Merci beaucoup Rodrigue Wawa mon réalisateur Mobalia Libala. Kelly Die, moi message pour na bato bazolanda tolinga mingi bambote sala bien marqué. Ouais, on a repéré ça bambote na mingi na master na ngai mon ami Chico Kelly donc mon massa na ngai ya kati ya la suma sate hein la famille Landu Mobimba Yolande Landu bébé Yoshi Kelly Yolashi Kelly massa na ngai susu ya ndenga Kishasa awa lendel luvelela Belung Bekila Rabi Morflip Die Tambe Bilamba sans oublier Olivier Njoli full option hein
mona ba yangai na moni kuna Jacques Litimba na kato na moni Bazem Mukoko Iseni Mo le double monstre donc ba yangai na kata quartier A bato ba vendre sa idéologie ndusa qui dit qu'il sera zo les gazo tambola eza ISA dans armée gang ISA Ardi Mobondo donc Eliko Gédéon colonel Skrargo Maboko sans oublier mon fils que j'aime beaucoup donc mon fils est né à moi Mehdi bébé Mehdi na musika maman na Blanche Kasongo bakude kia sol mineur donc minga rolo bezate ba yanga yango wana na pesi bango mbote na habité sur na bosani batu baleke belé Mohamed Maziwa Sarah Lafou la belle hein Darlene Aminata donc voilà bo s'abonner mingi pour ando mona ngai makamba boza la kaka na zibula misu donc fungola misu bo fungola misu ndeto fungole le to fungole li bato ba sala misala mabe donc bo fungola misu mère Feza na biso maboke na kato wana roleka wapi hein staff de bungwa ka mobimba cordon na biso tude les silencieux de Djobouk Julien Mbala Mimi Bekila Jeannette Bimou hein donc bo fungola misu bo s'abonner mingi bo kota bena mingi na zibula misu TV donc bo mona ba dega bo mona makamba kitoko kande to pese le bino a nulle part ailleurs donc 100 a on a zibula misu TV makamba bo mona ngoti donc bisondi salima ba news hier. Merci beaucoup Diekeli tozala moi système de sala ka pression na yo par rapport à émission lelo sans commentaire le ngola ke non salima ba news Diekeli mi bunga vraiment quand est-ce qu'on émission pression na yo ezani na émission to sala d'abord on s'appelle parce que na ba émission ba news na sikina ba émission akay na bino d'abord non on s'appelle non ozomona ke ebele bosala na bango invité nga mais ya tchesu ba pété likolo donc na moni pendant ndenge ke nzamba pa mola bino na ba réalisateur no tout donc ça ko flatter bino te na kitala ba émission pena ba internet yo trop na mona façon ba yambaka batu c'est comme si abosani ke yem tazana besoin non mais bo continuer bon na musala zibula misu TV réalisateur na biso ko kombo na ebité mais rodiki wawa sande ko yaniki wawa na ebité bon musala kitoko bo continuer ka bo makamba bonde na oyi ko lobela yango minande la prochaine émission ko tiapé bango musu ba vandi a trop lobela to ba sa musala malam muni do sala musala kitoko boyo cadre moko bien plateau bien bongo yango nde to lingi mais so pe ba no sa musala mabe na ko boya pe na yo lisusu. Merci beaucoup vidéos internet. Merci beaucoup vidéos internet. Je pense que comme le souka basangwa et normalement sentir dans le bandit date du jude. Donc comme na souka basangwa na bisa mokola lelo krande zalaka. Merci na confiance et un peu fidélité au bo pese kinga na ke bozala ki ebele bozinga makipe mekel bo so ba téléphone bino na site kitoko ya Congo Zibula Miso télévision bo so ba écran na bino pona ba bazali banda mboka pona kotala émission kitoko o tozala ki penza na enzombo ya ko présenter bino yango souci major nanga ya mokona mokoleza la ka kotel sabino mamnyo sur les kanakati ya ngumba kisha sakande na sabino to jali on est ensemble pas de souci bo s'abonner bo aimer bo liker bo partager ba émission ya Salima ba news na site kitoko ya Congo Zibula Miso télévision biso na bino to salikati soya ciao Congo Zibula Miso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato ba pemelaka bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo mena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo 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 automatique ba mama la reine Omba mokoja ba mama la reine Omba mama la reine Omba balobi oza mo pepe bapekisaka mota pemba te umela mama wo wo la reine Omba la reine mama